Voilà, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte trop bien, la famille, ça va, tout va bien. Voilà, bande konanga, bambote ebele bisika bizubino éclairage aux amakasi mingete. Na libandande na sala repé ça ramo éclairage bien, mais mboula ezo beta. Donc voilà, mais naza vraiment na besoin de passer information au sikoyo. Voilà, bande konangai, ba shalom na place nyonso bizubino, boboto bondeko, na kati ya mabota na bino, bozana sous les baobas, la danoise, et pas ya mamale qui na bino international, bo like vidéo, bo partager, bande konangai salara bien, et puis s'abonner, ceux qui n'ont au s'abonner, s'abonner, pour na ofina cloche de notification, osez la rater toujours. Maman danoise, merci, une émission n'est partager la kinga natala ki, même au colonna ou partager, au moment où rater mission, monsieur kozali kambo ezoko concerné yo parce que ngai nde bomona nga mamala danoso na ya boye to kota na ba analyse ya ko analyser ba makambo parce que l'actualité nous oblige mais ngai casquette na nga na ya nango na kati na émission nanga ezali na la musabatu conscience eza lokola montre momoni na sima nanga bozomona montre oyo ya tango modèle wana ya kala et bande couper sa biso sens bozana la ksabilo momuke donc la conscience eza lokola montre bomoni montre yango wana montre oyo batiaka manivelle babenga rango donc conscience eza ndingo na soki bandi ko lala caméra yango ezokoya ezo balancer soki omoni ok voilà soki bomoni e bandi kolala il faut ça ni ochango manivelle et mata et ko mata nini na ba conseil otozo pesa na ka oyo zanango obengi obi mamala de nos tanga problème na zaina ngo yangoyo la musela ngo conscience ndeko moko akoya na nzela na ngate obi tala nkamna ngai oyo en tout cas na pesi yango na sengi ke eleka mutu moko azwa mayele donc biti na biso yango ana donc conscience eza lokola miroir pe et komi flou ozo balisu te ozo tala elongi zo mona na bien te okolinga osani opamusa yango très bien donc il faut ko battre la conscience na yo ezala malamu likamni na yeli bino lelo bande konanga moi ko pati moi ko ba café ma ebele esalaka bien tozana vraiment boyebi tozana période ya soleil makasi bomela mai mingi epesaka takos bande ko likamna yeli bino lelo ezali ke to wuti komona ndeko mwasi na kombo ya Joël asili kotika biso akufi mwasi kitoko makasi Joël atiki biso akufi nazola kisabino photo ya Joël na kotangela bino kosi nini mwana mwasi oyo akufi epi to kolamusa conscience botala mwana mwasi kitoko makasi azape mwana mukie kombo na ye Joël asili kotika biso akufi awa précisément na Kivu bande kwa Kivu ba oloba faut ezala ka masasi faut ezala ba viol non soki ezalaki masasi bi ezalaki viol na lingaki na yate mais soki na ye na yebi ke kana ye ezali monde entier kana ye ndenga kufi ekoki koleka pe na poto parce que soki ezala masasi ezala ba viol le msu koto ekozala te mais soki to lekisi yango pona kana ye ndenga kufeli nazotangela binongo ezali likambo ya monde entier batu nyonso bakoki kolamusa nango conscience et puis biso moko balade na to leka na nzela ya mwana mwasi oyo donc aza mwana mwasi moko ngana koyi kutu koseka ete ngande la musinga maele na bi bande konanga biso pe to leka na nzela wana alors que nzela wana eza mabe yango na émission na kolamusa bana basi mi balé conscience na mobile moko mwana mwasi moko na kolamusa conscience ye to kopese kombo Joël mwana mwasi mususu otokolamusa ye conscience to kopesa ye kombo Madeleine et puis mobali otokolamusa conscience to kopesa ye kombo Pierre ndeko na biso Joël bandeko basili ko bomaye babomiye na nani babomiye na Madeleine abomiye parce que azalaki mbanda na ye azwi mobali na ye Pierre Madeleine abandeki ko asipote yango te jour akanga Joël abeta ye atobola ye misu et puis ba blessure wana ememi Joël na liwa botala mwana mwasi kitoko boye abwakami na periki na epe batie periki na kitoko makasi babambi yango kitoko koleka koto ba periki nazomona awa ya ba jeune fille ya poto ya epenza ebwakami otala Madeleine Joël boye olobaka azali mwana ya poto bazali mwana ya Bukavu
Balobi totanga bandeko nanga na kotanga kaka ndenge bakomi awa. So bakomi na faute na kotanga na faute. Bakomi sans faute na kotanga sans faute. Bola nanga na bokebi nyonso bandeko nanga boyoka vraiment précisément ndeko na biso Joël akufi na nini. Un drame tragique. Joël vient de tragiquement perdre la vie à la suite d'une violence agression qui lui avait coûté un œil. L'attaque a été commise par l'épouse légitime de l'homme avec qui Joël avait une relation extra-conjugale. D'après plusieurs sources fiables, ces blessures étaient trop graves et elle n'a malheureusement pas survécu. Cet incendie doit servir de leçon à de nombreuses femmes. Il est temps de mettre un terme aux relations avec des hommes mariés. De nombreux hommes célibataires sont à la recherche d'amour. Alors réfléchissez à la façon dont cet homme a commencé sa vie avec sa femme. Auriez-vous accepté les difficultés qu'elle a traversées pour le rendre qu'il est aujourd'hui? Question. Simplement pour prendre son mari, chère sœur, il est essentiel de changer cette attitude. Sinon, vous pourriez vous retrouver dans une situation similaire à celle de Joël, qui, elle aussi, n'avait pas prévu d'arriver là. Peut-être que votre tour viendra demain. Il est donc crucial de chercher un partenaire qui vous appartient véritablement. Travaillez sur vous-même pour réussir et construire votre avenir. Que l'âme repose en paix. Voilà. Voilà, bandeko nangai, balobi bien. Joël vient tragiquement de perdre la vie suite d'une violence agression qui lui avait coûté un œil. Donc, babeta qui est makasi et pas yambanda nae, agression ezaki vraiment terrible. Bapote ezalaki ti lisu moko et tobokaki. L'attaque a été commise par l'épouse légitime. Donc, attaque yango babeta qui est muto salaki yango eza épouse légitime otozo benga Madeleine. Yende mutu asali tout a beti Joël a bomi lisu a beti makasi Joël tang ba meme l'hôpital en tout cas suite à ba blessure nae nde yango Joël a koufi. Alors ndeko na biso komeli biso alobi boy mibali ya ba célibataire baza ebele. Pona nini yo ndeko mwasi okoluka na yo ka mobali ya célibataire te. Okoluka kaka mobali moko boy azali marié pona obebisa avenir ya foyer ya bato. Yo yebi nini pasi nini ndeko na biso Madeleine akutanaki nango na mobali na ye ba effort nini asalaki pona a mobali wana akoma ndenge yo ozwiye wana ndenge bakomi. Mais ba couple musupe mwasi asalaka pe eloko te akuta pe mobali asala ba effort na ye asipe aresisa vie na ye ye pa ye babali ye. Eza ça dépend ba couple mususu oromona okuti mobali na eloko te bobundi bozui ba couple musupe okuti mobali azana ye bien yo mwasi oyepe okoti. Mais elobi te que parce que okutaki mobali aza bien mutu mo wa libanda ya aya kobotola yo libala na yo en tout cas ezali inacceptable. Voilà. Mais après ce conseil, donc bino basi bandeko basi boluka mibali na bino moko botika ko bebisa ba couple ya bato. Mais ezoko eloko wana to boite ndeko mwasi Joël abandeki ko bima marié azana mobali aza marié. Est-ce que mobali wana tout na non question ayebisa ki mwasi wana ki naza marié avant ngai na témoigner ngai. Est-ce qu'il y a des marié? Il y a des hommes, oyo, balobara na basike,
babala te. Parce que ngai, premier mariage nanga, na baby sango, mo oizalaki faute yambanda te. Malgré pétant azwaki yango, akoye pe koloba na tiki. Mais tant ya yeko yeba yango, mobali saboti si mwana moko. Et puis mwana wana zalaki azaki zengi. Donc, moi si on n'a pas koloba te na zongi salibala bato. Akolinga ngo te. Vous comprenez? Yango aya ebisi mwasi na balate na botate. Azalaki pe trop jeune. Azalaki na 27 ans à cette époque-là, mais a gagné qui vit surtout parce que bande abimé na famille moko ya bien. Alors, moi c'est pas comme mobile a 27 ans, c'est normal, abali na été, azana epé na banate, alors que à cette époque-là, azaki déjà na 2 enfants. Vous comprenez? Na sens wana, moi si toko ko condamné à 100%. Parce que à côté na libala on a par erreur. Yé petanga côté à mi boti. Pour ceux qui a boté ita msou moi na zaki normal, pouvez dire OK, na libala batuna mais à boti moi na normal. Alors bi noko supporter penga mon côté. Moi je m'en fous, moi je tiens à ce que mobali a lobela kinga a balate a koti ti pe nga kota ki aboti pe misisa na e anganza mi pe avandi na e nga pe na saini ni na boaksiba. Vous comprenez? Donc il y a aussi des femmes otokoki ko kendete na kende na bomo mo mo se batu na chuka yembeli na zana droit ya ko porter likabwana te. Ndeko moi si ceux qui attendent mobile yango yondo ufutele minerval yondo latsa e couche yondo sala bonyo surtout ne kabino bolobaka na souffrir na mobile nanga obosa ni souffrance à ba parents oyo baboti mwana wana yo ezate yo kaka na souffrir pour na mobile nanga parce que ba deko lamba mobile yango tanga zo ke tanga classe yo mto ndeko tangisa na souffrir oke ko boma mwana bato obomi Joël mais libala ngo yo poko vanda te. Est-ce que aux autres là conséquences? Tu peux occuper comme ça la tout. Par la prière, occuper ko boya ko kimisa mbanda. Par yo moko pe ba ko bangisa ko tia mobali mo musuku mbanda pe akoko kima. Mais ko boma ya mutu yondo bomi libala na yo. Parce que na yebite mobali nini? Na yebite famille ya mobali nini ba kondima batiko na libala et puis l'état pa ko tikote. Oko ça la prison ko kene ba 12 ans. Ça dépend du pays, au cours de 5 ans, au cours de 7 ans. Est-ce que vous avez mobile no autique à la soubon, yé de am azamudu, yamagoda partout. Si vous avez na prison, allez, afani ma akali ma boko, a okanga ma boko te. Bon maman, il faut qu'on réfléchisse. Les balles qu'on pose à yote, au comme trop méchante. Ce n'est pas bien. Aucun ne bomba mutu ya batu. Ba musu subo monda bango azo bimanza deuxième bureau. Ezali par violence, tamsou par brutalité. Ngai na ola musabino conscience, na ke musika te, photo pesa ka exemple ya biso. Ngai tango libala nange sili na se retrouvant na couple ya femme mariée. Mais mobali wana tellement zalaki élevé en dignité likolo la likolo. Ce que tu peux pas dire non. Olobi no masasi pour babomio. Donc, ozoye bakente naza jeune, na koko bimana yete, mais viro na ye, vi makambu na ye, en tout cas, soka beti nga masasi, ou bien sali nga mabe, famille na ngai, bako zala, bazana likambo koloba te, akoki pe ko exterminer pe famille mobimba, akoti pe na famille na biso abeti masasi na oya beti na mama, beti na tata, abeti personne na mwana mama anga sa kufina. Donc, on pouvait aussi, biso zoto kufa. Pour éviter ça, tu dis oui. Ok, Ondimi, il était aussi bien, atio na ba aisance nyonso, mais je pouvais aussi risquer ma vie comme la fille ici. Donc, je ne peux pas accepter ça. Il faut bino baso bozala mabala. Boye bakote ya mibali na biyo na kati ya bandao. Boye bakozala ba exemplaire. Pour ne pas tomber na boye. Parce que moi aussi ya mutuana, pouvait aussi me tuer. Parce que azala qui n'a pas sécurité, la femme. Elle se promenait avec des policiers, des gendarmes. Et moi, je me promenais seule. Nazaki n'a pas sodaté.
donc ezaki na bakara na kotambo na soda basoda o bazaki pa nanga bazaki basoda bazaka na porte soki na bimi naza na chauffeur azaki civil loba vraiment que na insister na zui soda moko so nebi ke na ok isika moko boye na kokuta na embuscade mais na normal boy je ne voulais pas aussi na tambo na basoda parce que je voulais être à l'aise, bah tout le monde dit, ok, non, moi je voulais aller, j'étais encore trop jeune, j'avais des camarades nanga, non, babalité, bah tout c'est à l'aise, nazada soda non. Alors que moi, si on a quoi peut continuer à soda nae, abi bota le nanga moi c'est mon boisson ko tungisa moi petit moko muke wana bo bambaye masas makoko po bamanga masas parce que na ba ne pe ko kende na ba sorti mususu pe na bimi pe na mukonzi. Nous avons sorti mon sous-soupe na matanga pe na kepe na matanga na bango. Nga ye kutu ase akoma ki na délégation na ye na ndenge na ye, mais nga na ye na délégation na mokonzi. Zomona, alors, biloko ya boye, na koki ko accepter yango te. Te yande mobali na yo na kati na ndako. Soki mobali no abimi libanda mama, ko kende ko boma mwasi abatu te. Parce que okofanda na libala ngo te. Siko odle oboma mwasi wana, boma pe na mobali. Parce que wana eza raisonnement nanga, yaya yo poko ya kupesa ya yo. Parce que moi je ne vois pas na bomi suko mbanda na ngai. Na tiki mobali. Suko ngai na ke prison. Mobali na ke ozana isu mwasi mususu. Est-ce que na salini? Ou bien soit tinga na bomi mobali soko zalaka muto obomaka. Bomé na biso Pierre akufa ali yo Madeleine botika libino mbale nil mobali azate. Mais okoko boma mwana bose ba toujours te. Aza na famille na ye. Toyebite eloko nini mobali ayebisaki ye a poussé ye pona andima parce qu'elle est belle akwa pe ko zwa libala na ye bande konanga. L'histoire où esali ngai pasi. Yango na kosenga na ba mama tote ya bana na biso basi. Soki okuta na mobali ya marié, quelle que soit influence na ye, quel que soit nini na ye, boya. Mais bande kona kananga soki na boya ki, bolingaki boye banga te. Banga ba beta nga masasi calculé, serré. Donc c'était comme une obligation mon boy. Mais gloire à Dieu, merci. En tout cas, tina ndenge a cadre kinga na tina ndenge a pesa kinga ma papu na ndenge na voyage kinanga. Je demande gloire à Dieu, personne ici kazali. Mais bande kunangai. Bande ko basi na baki na kote ya basi mi balé. Moi c'est le bosso na zote moi c'est libala maman. Yo zali na kati ya libala. Mobali a honoré yo, mobali a pesi yo valeur parce que basi bazala ki belé akoki ko ponda atie bango na kati ya ndako. Mais yo moi so bachanga na kati ya ndako yaya. Kotala ka misu pai te. Tela ndenge bazo kipe yo. Tela mobali ba mibali wana ozomona balala ka pe mingi libanda te. Même parce que mukonzi ala la libanda na ndeni. Parce que azana sécurité akokuba soki bakako bete masasi na ndako makangu kitoko te même na gouvernement et obima bien te. Alors yo tongo yoza mama ndako mobali alala ka ndako no chaque jour a musukutu et pas deuxième bureau alia kana epete. On comprend? Aya kolia na ndaku, yaya zala tala focaliser na banda na yo parce que mobile ya fidèle. Baba de konanga eza pasi pona kozwaye. Bande ko ezali pasi. Ezali pasi pona kozwa mobile ya fidèle. Au moins kutu mama boti mwana pesi mwana ne kombo fidèle. Mais fidèle wana surtout ba fidèle wana. Ba infidèle na mabalo ko boya. Mama, tala libala na yo. Bongisa. Nyoso zakana ba question. Eko tuna ka mobali na yo. Papa na bongisa wapi. Esika ni ozomona ezo boite na kati na ndako oyo. Papa loba, je suis là pour toi. Donc, on se retrouve papa ba question. Papa petanga zo kende ngo zo bate. Elo oni na kotale la mama oyo, elo oni na kotale la mwasi nanga oyo nga na chaki na ndako. Soka yebi ke alingaki mwasi akozala ba derrière minene. Akocha pe mwasi na kati ya ndako ya makambo minene na derrière na sima.
Ce qui qui yo oza ba derrière moyenne neti biso boye moi moyenne moi ezokende na neti na moi ayebi pe alinga ki mwasi ya bongo ba mso balinga mwasi na simelo côté alingi biloko na ta mona ngo ba désordre ba saleté mwasi ne bando tala tala na nzele zo ninga nezokena o mona ngo mobulu donc soki ationa ndako ya mikumi saka. Il faut me koumisaka que non. Mais ben nisko bino basenda bozo se sous-estimer. Ozo se sous-estimer yomoko. Obani ko tala mwasi na libanda batienda ndaku te. Batiende yo. Parce que yonde mobile azotalo à tout moment. Azano bata ebele. Ba samedi ko tuta muso mona bimi na epete. Ba dimanche muso mona bimi na epete. Azana ndako kaka na yo. Mais oya banzonzingi wana ezabulwa ba 1h, 2h, emsu mutu ba bimeli o 3h du matin, ayeti 4h, 5h, asibisu ba soda ba kei. Do yomoko kutu mwasanga mibale oye bakata mobile ya kate. Oyo kaka boum 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 ba soda kaka ba koti. Tango yozo kabisa ke ero alela oyanete osenu makamino mususu aye. Jour aux autres élèves moté mano aya aroyate. Ba deuxième bureau ba souffra kati. Ba souffra ka bande konanga. C'est comme moi si wa ko souffrir na yende ngwana. Pourquoi yo ke no ko landa yo bomaye? Éduquer mobile na ona kachanda. Yeba ko prendre soin na mobile na ona kachanda. Atane mso ko prendre soin. Oko ko éduquer mobile. Mais ceux qui mobile abotami nyama. Akotika la nyama ndeko nanga. Alors ko baby sa vie na yote. Ya ba Jokolanda ba Joël oyo. Oyo ndiko boma Joël. Ba Joël bazé belé. Surtout na Congo. Vie est comme tellement passe. Ba Joël ba bimi belé. Mais maman. Battez là d'abord vie na yo. Oko kende prison. Conscience no pe ko zalande ngeni. Na vanda boy na boma mutu. So ka na moni pierre à côté na boma mutu. Mende konanga. Bo sala ngote. Même de bokena ko bundisa bambanda wana. Owope ko bundisa bambanda yonde ba beti yo. Yonde ba yonde aime sous parce que Joël était faible. Azaï mwana muke. Mais ce que Joël a ma casse. Allez, on les souvent ba tobo otobola ki Joël. Ba tobolinde yo Madeleine. Onga ko zalandene. Bande ko olika Madeleine a sali Joël. Bo meka ko sala ngoti. Pour na pe Joël akoma na situation na te ezosenga biso ba mama to ba ko éduquer bana na biso. Kola ki sabana baninga ke mobali ya muninga zala kankele. C'est ça que moi j'ai mis dans la tête de mes filles. Que mobali ya camarade no azankele. Mobali ya mutu mwasi mususu azankele. Tala kaka kepa mwasi moko boye bite alongoli asali basalite tango mususu asukola kite ayepa na yo alinga sangana na yo munoko na ye apesi bizu epa ya Joël na microbe na ye Joël na basalite na ye ayesu kopesa yo mwana nga kondima te loba oyeba te. Mais soko yebi que moi sur azana moisine ko kende te parce que tu vas encaisser des microbes, tu vas encaisser la malédiction. La malédiction est transmissible. Malédiction ya Madeleine et comme il pas ya Joël. Malédiction ya Joël et que il pas ya Madeleine. Nanya so pesango Pierre au milieu. Alors bandeko nanga ya mibali. Bino pe bandeko mibali. Tala suko ngambo yo mimi. Ce qui ngai nazal législative ngana kokata loi na banda kokangana mibali. Quand tu es marié et que ta femme a bomi concubine na yo, ce qui la femme a eu 10 ans de prison, toi l'homme tu prends 5 ans parce que yonde oza auteur ya crime wana ba loi ya ndengwana faut ba kotsango na Congo. Parce que ba mindele ba se respectaka. Ata bazana ba maîtresse na bango, mais c'est rare et puis baso se respecter. Mais biso mibali on se respecte pas. Lokuta obandi ko kosa na misala butu, obandi ko kosa na ba kope ezanga tina, obandi ko kosa okobe buta lokuta na kacha ndako. Alors tu crées un environnement mauvais, tu dois aller en prison avec namuto abomi. Voilà. Donc, ba maman, na ba tata, to éduquer ba na biso basi.
bakota na makambo ya ko détruire ka ba mabala ya batuté yo pe mama oyo zo mona ke libala no ba o détruire comme motema wana te ya ko boma muto parce que okofala lo na libala ngote. C'est ça aussi le problème que tu dois aussi regarder dans angle msusu que dans zigi maman nanga. Moi j'aime mon mari ngenga la linga ka wifi comme ça na ko boma muto ta ngakutu na ko boma muto te ngakutu etalinga te po nga na koyeba peta no linga ngako na linga na yeba makambo wana te suka zana makangu suka zana nani na linga kangu te. Je ne peux pas kosali motema na ngai ko bebi sa passe na nga son téléphone c'est son téléphone je ne regarde pas même ici ezolela wana ekolela tie kosila na koyamba pete ata na monia koma frère na ngai o cousine Jacqueline o tant mususu cousine Jacqueline wana zana e cousine te okene koyamba boye akomi kotunu makambu zoba ale abebisi ambiance na yo je ne prends rien. Ce qui conscience na ye moko alinga sala buzoba na ye un jour nzambe relaxa yango. Un jour il va payer. Un jour comme on a poe moko boye nanga na kimie moi si wana pe akimi basi yo so ba kimie atikali ye moko. Il y a des hommes batikala bongo abalite akomi ye moko parce que c'est Dieu atiki ya koma bongo parce que asakani na basi trop. Moi si kutu basi ngo pe ba boye te pona bombanda te et pe sika elo mo bo nzamba cheke o kabalisu te mobali akomeli yo soki ndeni emso ba ndio bimisa ba solo moko boye basi mobali musu bo fandi ne bien mo ka pe mo akomu no comme solo nzo ba ndiko bimisa ba solo moi ça bi non akimi na moi si musu ka kimi yo o kimi o tikani yo moko bomona batatana bakomi yungulu bazoye bate akende wapi lobi maladie tension AVC akocho hôpital azangi batokotala parce que est-ce que otambola qui bien Dieu peut faire tout nzambe akoko bundela biso biloko bitumba biso mama komitia physique te tikango nzambe tanga bundela biso to mona ate. C'est ça le problème. Pour ceux qui te montrent que tu as bunde la biso, il y a des gens qui te montrent que bangate, quand tu as lobby, tu as tout le ndeke, a évité le lobby, a évité la wapi, donc c'est Dieu nous a fait comme ça. Biso moto linga luxe, il y a un comment boy, mais ndenge nzamba sarabiso esprit ndeke. Oh là lino la muki évité na la wapi na kozala wapi, mais to linga ki luxe na biso, ezape mabete. Mais keba koya ko boma mwana mwasi ya kitoko boye bande ko sali mabe makasi et sali penza mabe Joël nous a laissé comme ça bande ko nanga mwasi kitoko atiki biso. Voilà na lina développer point moko avant na chité Joël yi wana bande ko botala mwasi kitoko et puis mobali yango azaki mobali ya mbongo alandola ta Joël bien Joël a lati chaînette en or biloko matoka non kabelo ya bien Joël était vraiment bien. Mais Lélo Joël nous a laissé à Koufi. Et puis si passe na mawa. Voilà, commentaire, commentaire nini. Voilà, commentaire, commentaire à bien. Balobi, la femme légitime n'a pas le droit de tuer la concubine. Si ça ne va pas avec son mari, qu'elle quitte le mariage. Donc, Batumuso balobi la femme légitime, toi tu n'as pas les droits ya koboma parce que personne n'a les droits de ôter la vie ya muninga. Mutu moko te. Même si muyiba eko yibo biloko na yibi ba bijou asali yo boye atakutu ba yi mutu aya chombeli mais toi tu peux pas ozongela yo boma bakangio. Personne. Donc la femme légitime, soko mona kike ah, olembi na yo mobali oyo, il fallait yondo longwana olibala. Menga na oyesa ba femme légitime. Ne quittez pas vos mariages comme ça. Pour trouver notre homme, c'est pas facile. Hein? Et ça facilité. Ba nde connaît ça conseil ça lobike. Ba si ba mibali basé belé ba célibataire. Mais mibali ngo ba célibataire baza wapi? Ba mona kabande kona banga basité. Tout ça la ba émission ya live together.
tozosala bemission wana pamba te tozozwa ta wana mpona biloko ya boye ekoma te. Alors yo mobali célibataire tu es en Europe basi bazoluka mibali baze belé le msu place okomona bango eza te yango nde tosali ba live together. Benga mama la danoise pesa kombo na yo mwasi ozoluka mobali olio kende kotelengana na nzela parce que mobali ya kobengo na nzela souvent baza ba homme marié bango nde bazalaka misu pata pata mais ba célibataire bazaka batu misu na se ba timide ba biloko moka bongo yanga bomoni na tango akala libala ezaki koleka na commission nzambe normalement asala libala bongo. Mais biso ba congolais tellement toza peuple moko ignorant, peuple moko to buluyeke, peuple moko ko seka batu, peuple moko buzoba. Mais tellement maman na ndeko na biso ya congolaise na États-Unis. Asala système ya ba ballon. Aza congolais, ake asbasele mo pe na Congo lisusu na lingala. Na sepel na ba fille ya ba congolaise, ya Congo na mibale ba congolais, ba ye ko komisa. Bazo pesa ba critère na bango. Nga nazo salela binongo nazo ba bo benga mama la danoise naza na poto awa mais partout ozali oza na Europe mobimba oza na Canada oza na États-Unis oza na Australie benga mama la danoise na lukelo mwasi okokende na ba critère na yo pona ko éviter biloko aboye tango bino mibali bozolinga ko yate basi bazo ebele mibali bazate yebisanga na ko matche bango ndenge nini bazwa mibali na binote. Alors, bino ba femme légitime. Pour partager mission. Partager mission pour ba célibataire. Pour na bazwa yo libala te. Il faut tu dois aussi faire quelque chose dans la communauté. Fais quelque chose. Na communauté pour na mobali libala na yo zamba abombango. Yo koyo kala de nos wale mbakuna mabala ni nyangwa pesaka. Ba mabala zanga tina. Mais ozo finga entre temps yo za marié. Nzamba osani akobi mwasi mobali noke libanda même na Bible ba deuxième bureau bazalai na ba bien de boganga ka mobali wana asi deuxième bureau akokende li felo yaya Dieu a lobaki to juger te wana jugement na yo ya nzambe te bato bazana ba 5 bureau ba 10 bureau ba si boye ba bali bango ba pesi ba dot yo ka di ba okeli felo parce que la Bible pe zali nango Ancien Testament, basi banda ozana bango, ba penil wana, est-ce que Nzamba lobaki mbanda penil la okeli felo? Mbanda soki ya penil, soki penil, soki na penil nde est-ce que Nzamba lobaki penil la okeli felo? Mbanda ya an. Bosi bo mona place ango, bazai basi mi baleti, penil azobota na an azobota te, to mona kite pa Nzamba lobaki ane, longwa libala wana, et parce que ezaki pe libala sope ya ane, sope ya penil na ebiso histoire ngote. Menzambe, mais mobile na bango banda okende apesi ane double mabonza apesi peni libonza moko apesi bana peni libonza moko bake batie ba 1 euro ane azocha 2 euros Nzambe apesa ki Samuel. Donc bandeko na ngai ezali ngai pasi. Toujours na ba commentaire, bamsou balobi te, bozana kimia, Joël a koufité. Malgré lisu toboki, akomona kana lisu moko, malgré ba blessure, mais basungi azana bon moi. Wana kaka bazocha na ba commentaire. Bamsou balobi Joël, pour le moment, je ne peux pas te condamner parce que l'autre là nous a fait honte. Nous les femmes légitimes. Ba femme légitime pe balobi. Longwa kuna yo mama légitime oyo. Longwa kuna Madeleine. Osali mabe. Biso ba femme légitime pe ton jimi angote. Yaya. Nga lelo naza femme légitime. Mais lobi pe nazaki femme légitime te. Nazaki pe ndenge mona Joël hein. Hein. Il y a des femmes légitimes, les lobes tout est le légitime. Mais l'obi bazaki ba légitime te, l'obi pe babima ina mibali ya bato. L'obi pe bazalaki ba bulu yeke. Mais les lelo ko ba komi légitime, ba komi komona neti anganza ma komi kwa kangana ngai. Yaya te, kanisa pe passer na ozaki pe femme pe légitime te. Osaka pe trouble quelque part hein de konanga. Alors, moi je veux pas tuer. Non.
Ceux qui n'a quitté, na monique mbanda zo ko menacer nga parce qu'il y a d'autres mbanda qui viennent menacer asa légitimité bazo ko la kisa azo tia ba photo na mbali na ba TikTok azo tsala boye. Moi je quitte pour na garder, je veux pas avoir problème, il y a cœur. Non, cœur danga faut la propre. Na tiki nanga yo bokena mbali wana bosala bosala. Moi j'ai pas. Ceux qui n'a pas libala lisute na fandi. Ceux qui pensent que béni ngata na mundele na kei. Ceux qui moba ko béni ngata na chinois mais naya na boma mutu. Mobile yango kuto na bomeli mutu akolinga nga la clipper lisute. Akomona nga criminel et puis bandoko banga nga. Yemo ko petanga bandola la zola la lisu boko ya kokanga ma ko fungama azoma neti okochuba epe mbeli na lisu. En tout cas bandeko na ngai non. Alors soki ozana posa mobile, ozana poto. Yaya, kokeni kokota deuxième bureau te. Mibali bazali. Na Belgique nazana mibali. Na France pe nazana mibali. Banza pe na basi. Mais il faut ba karaté na bino esala nini e balana. Alors, yo yaka. Benga mama la danoise. Bandeko na komi la suka. Et puis tozo teka ba mapangu. Na ntsele nazo teka ba mapangu. Boya kosoma mama pangu na bino na ntsele. Yako koma mama lopangu na priya bien. Na kati ya ntsele wana. Na quartier soki kimpoko. Yaka kureza maeza. Na priya bien. Venez. Benga mama la danoise. Na olio luka mobile ozo luka mwasi. Ozo linga po somba lupangu na yo. Oza pe na ba problème olingi. To solola. To la msabaninga msou conscience. Yaka benga mama la danoise. Na 00 44 74 38 03 16 23 Ozwangai. En tout cas, botika la malamu, histoire à Joël était à Bino. Nazo zela ba commentaire na Bino. Est-ce que la femme légitime a sali malamu? Est-ce que Joël yepe na côté na ye a salaki malamu? Joël, soko kufite, mamsou bana commentaire babi okufite, soko bimi tika mobala bato. Epe sa yo leçon. Mais ndenge batoboli Joël liso. Soki eza mwana na ngai, Pierre akobala ye. Non. Maman Madeleine boko mabasi mibale. Somo yoko uta prison. Soki Pierre akolingo kaka, bo continuer. Pona ata akufite, okotaka prison. Ote mutu parti moko ya nzoto na ye eza condamnable. Kutu ate bembe kufi okatiango liboko mutation bakangi yo. Alors mutu osoko aza na bon moy. Ba okanga yo bandeko nanga. Botika la malamu na mona penza ba like na bino. Ba émission ya kolamsa conscience bo partage raté. Botala kapete. Yango botinda biso to kene na ba analyse. Alors analyse ebi ezaka mwa muke bulu yeke. Eza lokola mpe ba émission moko ya shosho, ba émission moko pe bokoki ko fingana bokoko bunda. Alors eza bien te. Mais kolamsa conscience, c'est ça d'abord base, sous-bassement ya vie banda oza bébé. Faut balamsa ka conscience. Yongo mona katokenda kutanga po atolamsa conscience. Yongo omona tokenda ka église, même église otokendeke. Ezaka tokelamsa conscience. Bino bokanteke ne ba pasteur basakani makambate ya rabiso to la musaka conscience ko yibate ko lula mwasa mutute ko sala mabete sambela tana na famille bino nazomona ba démon nazomona yo boye esprit de mort esprit de boye tout ça bazola muso conscience bazo réveiller yo mais bémission bongo bo omona na komona ba view e kozala mingi te mais le kola Dieu m'a mis na cœur na la musa conscience ya basimi balé. Bande konanga, beau partager, beau lia gâteau. Botika la malam, à la prochaine. Bye bye. Awa tozoko tabande konangai potoko maesika wapi tozoteka ba parcelle eza ya kitoko. En tout cas, ba parcelle a bien binomo bozomona courant ezali nzela kitoko nzela oyo ekeiti na académie de policiers oyo président de la république aza kotonga honneur ya quartier oyo bosolo
yango wana bozomona mituka ezali ezokota ba moto ba taxi bis ba voiture mituka nyonso ezokokota. Donc sikoyo tokomi kokota epai wapi bandako oyo toza koteka bolanda biso na bilili. Donc tozokota sikoyo. Papa monteur, démarrer tokende. Place yango yo bandeko nanga depuis touti na nzela o basika baza kosala tosali kaka 2 minutes na moto. Donc bandeko nangai botala esika oyo esika moko kitoko, banzela eza kitoko, nzela munene ti tokomi na lopango oyo toza koteka 20 sur 20 25 sur 20 nyonso na posa na yo o kolinga. Tozali na batere ya kitoko cadastre, tozali pe koteka ba parcelle na prix moko kitoko. Obengi mama la danoise na numéro oyo ya 00 44 74 38 03 16 23. Donc n'hésitez pas bandeko na ngai okoki pe kobenga epai ya mama na biso la grande dame Mama Soleil nyonso na nzela ya mama na biso la danoise, toujours na numéro ya 00 44 74 38 03 16 23. Boya ebele posomba mapango na bino, mboka ezokende kitoko, mboka ya sika esika ya kitoko, ngungi azali te, mupepe ya sika. En tout cas, bokosala bonne affaire bandeko na ngai. Bobanga te, nyonso ezali déjà cadastré na l'état, ayebi, boya ebele na prix abordable. Donc oye kaka mbala moko bureau du quartier ya Kimpoko ebimiseli yo enregistrement et puis mikanda okozwa na commune nyonso ekoleka kitoko apwa.